Vasco Mabela, Ata Viemo Boye, Ataki chef, n'orchestre, il y a le pâtre faire égaux la Jésus de Nias, mais tant qu'on a volé, on a mouillé, on a nini. On manquait le pâtre faire égaux là, nako punzayo, nako ni, nako simso câble à courant, mais na volonté na yote. C'est le côté. Glolangi, Ata non salité. Glolangi, Ata solamunoko. Glolangi. Avant de pas na bango ti avant na pas batu bango bengane bata na pas na ye ya foot là te avant na chete o glola ngelo rote glola ngitina ko sa batu OK na foot ya na GB na foot ya na campagne glola ngata salité ne singaya de bayo banda na sala relation na glola ngi na yebeka na deux caleçons ya bleu na rouge nga bi ko zali boso caméra mambolo ba mais na ça sérieux oh mo na ngondé ni deux caleçons oh anobi mananga nga glola ngano bimananga loba awangana mais marketo mutana bimana président na yob manos te nabisu atala le pâtre Ferrero la Jésus de Nias papa social ni kaboronika ata basi basili dans monde na sérieux le pâtre Ferrero la akoki ko bimana glola ngi plus jamais jusqu'à la mort glola ngi le pâtre Ferrero na par rapport tout ces sentiments Ferrero la reluxété. Est-ce que bana poto est-ce que botaka santé na ange fimo bo indige azaka na maladi indiga azaka na sida indige abelaka glolangi indiga abelaka hernie indiga azana hémorroïde indiga abelaka sinusite indiga abelaka myome indiga abelaka loprade indiga abelaka sopis indiga azana le plaplier alinga no le boga no yemoko na mbozo lobe sozo yeba na oh na ça sérieux mamona loba na langue eti na ça sérieux est-ce que bote glolangi alinga glolangi yemoko alinga mibali yemoko pour glo ya ataka mbongo na je pour mbali abukai ngana ko dobe glolangi te mais ko ni atande no sangote ko ni atano sangote malamu kuna bete na nga savon ki na dobe glolangi ai lokote ko mona ka glolangi bowe glolangi azana nzoto ya bana 22 ans mais quand il y a 48 ans, 46 ans, tant on y a nos sopis, non sans côté. Les lots, n'enga nos son émission pour faire un gola quand ça gloser l'autre. Oui, et l'autre. Coco, Malien tombo. Ah? Mais papa na mukola mutungu ba pala na mo fleurir sa réalité. Papa na mukola va na mo fleurir nda wa fa na woni sa réalité. On a papa nous obéta ici. Ah? Ko. La gloire na ba terrasse. Na la gloire na ba tine. Na la gloire na ba kusu. Na koma tina niveau na la gloire na Saint-Jean. Ba kapita pe ota la biso. On obéta so. Ni mabenga na monaka. Fe gola alinga batu makasi me efute ka mabe. Isa mabe na visa ba déception. Mwana wana munoko solo gloire la kangisinga. Ana place okinanga te. C'est quoi ebi ko kangisa ba mbolo beza lokuta. Oh, glolangi okangisa ngai na famille na bango. Ana ninde ko ya Croix Rouge. Ana ninde ko ya mécanicien. Ana ninde ko ya Ahmed Sali. Ana ninde ko colonel. Ala di colonel. Ah ya kicker. Ya kicker bien ya ba joueur ba bouchon, Bouskil. Préfère go la Jésus de Nias. Vasco oui, ala chef nanga mais toi le pas préfère go la alongolio te ma bengali no que c'est pour wano volezi. Na bi voler te mais volezi. On prend. Mais tant que yo zaki chef na kati orchestre le pas préfère go la Jésus de Nias. Mo oui ba trop. Na fukami, le pas préfère go la aux appels nanga. Ngaya de bayon sama bandal. Na obundilo makasi mais confiance on a pesa rayo pesa ngango mena ndenge ya solo ko sang pour ba sentiment pour na risquer vie nanga pour na yo on a peur. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Voilà, bonjour et bonsoir chers internautes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. C'est bel et bien le mois Priscilla Igweta Kinga de la presse et autrement dit sans majesté. Merci d'être branché, scotché au 3W Vision Plus. Là, je tiens à remercier ma maman chérie Mohamed Amour Beladingang, la patronne, maman Ngouli, maman sociale, là où se repose la confiance du chef Raphaël Walukanka, mon président. Sans oublier maman Elisa Peto, Monoko Banque et maman Titi La Source.
Maman pasteur, Odette laisse sa beauté plus l'argent, babimo la souci attend. Car on débat mon devoir, car on est sarabino, pardon, mon devoir c'est de vous servir. Bobenga kinga de partout dans le monde, mon message nabino, et belé gisi makala, bel homme, au comé la kingai, au bisinga possible, en tout cas, moutouma, on a yambeli bisoye, te la macambo, il faut pena oyambela bisoye po, après c'est la biso pena kaneza repito solanaye. Je suis avec votre invité, selon votre demande, il s'appelle Adeba. Au pena, faire ego la présentera à l'obi kanish nae, je sais Adeba. Adeba, je ne sais pas si tu vas t'approcher là où je suis ou bien moi je dois venir. Ah ok, Adeba zo pour s'en venir passer Nazali. Donc on a invité dans un plateau, mais on a invité Adeba, en tout cas, tu peux rejoindre mon plateau si ça te fera plaisir. Bonjour et bonsoir Adeba. Bonjour, bonsoir Priscilla Igwe. Moi c'est Guito, vraiment makasi. Moi c'est Yapembe. Comment on a eu une émission où Yaminga Lelo. Parce que je t'adore, parce que j'étais précieuse, je l'aime, parce que j'ai mes petits-enfants comme moi, elle, Bomo et les croquants des personnes, parce qu'à vous servir comme vous le méritez, à donner sa compter, à travailler sans chercher des repos, aucune autre récompense, au Yambi, président, il va porter parole tout à Congo. À débailler ensemble avec les transparents, lumière banabasi parce que na robima le rôle à tongo bonzenga le rôle à sansa na kongenga le rôle à moi bokasi le rôle à lipinge basula ketumba on a benga ciel contre tous bayebi parce que signature à motu aux ana facilitateur au wanga nango mais kati na conscience auto benga na français je manque de concevoir parce que casserole salut fraternité salut Stafa à débailler ensemble bandal ngande muto makambu mwana. Il y a les padres Ferrego, la Jésus de Nias, toutes les formations, il y a les padres Ferrego, la Poye Bango, Oko Luka Batutu, mais Soko Luki a des baillons, ça m'a bandé, était c'est que tout en est des canons inaperçus. Lukanga, nous appelons ça aux sources d'informations, au tout est cinq qui n'a pas vérité, puis non le bango. Voilà, merci beaucoup Adeba Nzamba Bandal. Adeba en tout cas, première classe n'a marché, tout le monde qui va dire que bien belé, première classe fait bima dit que maki tellement est belé, première classe fait est bimi, école paysanne a marché, tout le monde y robine au mundibu, tout le monde va dire que bien belé mais première classe allait pas zaki na kati batu balobaki, toyoka ki animateur na bino moko longwa ki alobaki en tout cas et pena soka longue Bercy, première classe est sur la tête donc là c'est malasimana et ko souhaiter moni première classe est mis. Je sais pas si tu peux ajouter quelque chose par là pour tout le monde première classe n'a marché mais par rapport à le barasoka za et kosolate et solo lipete on dirait. Bon, au moni ban à Paris, bah tout ban à poto. Le gouvernement tu va faire nanga iba adela menga euro million. Boss bamba na kata luka ba patron ou les millionnaires $100 c'est quoi? Hein, le gouvernement tu va bienvenue makanga. Ba edo mozamba intouchable. Ba yadada ngwabana. Yadada. Hein, yadada ngwabana. Tout ce qui est sentiment. Bercy moi na asa animateur moko boye. OK ngai soki le nom de l'émission na ko sala assemblement mais quatre sanga pe conscience ngai et yebi mamonga na toloba. Bercy moi na asa animateur oyo asa fort. Le on a bon tolongé na Congo to en Afrique. Ba animateur o asa puissant. Ceux qui basa 10 Bercy moi na a rose ata 5e. Mais Bercy moi na asa est conscient. Azali koyeba ma mu oya so salate Bercy mwana na orchestre ya les padres Ferrego la Jésus de Nias azala ki na suspension que a tout aki mutu akufi Bercy mwana a se retrouver na kata prison kaka Bercy mwana ngo a se retrouver na kata prison soi-disant héritier abimisi Bercy mwana na prison ya Makala et tombé pe Bercy mwana à se retrouver dans l'orchestre, il y a héritier. Mais est-ce que nous les padres Ferrego là, abandaki qu'on considérait Bercy Mouana? Est-ce que peut héritier Watanable a dit qu'on considérait Bercy Mouana? Nous les padres Ferrego là, Jésus de Nias, nous abandaki qu'on considérait Bercy Mouana. C'est ça le problème. Alors conseil on peut c'est Bercy Mouana. Ngai a des bayo, nous bagana l'ICC. Naza le rôle ngai. Na matanga na feti valeur nanga boye bangote mais mukolo cha mo sinosemi be mukolo yo mo bela place ngono ya wana munoko mabe ça peine en français expression labiale munoko ngai nosé o se sentir o sama be katina yo ça peine en français culture dans les mois o mi longi place yo ça o se retrouver sur place ngana kanisa
on a lobby ngaya de bayon sama bandal naza lokola likasu atoshinga na samai na munoko nozaka bololo omoni lion na lion muto sala ka chasse za lion mais lion aigle na sansete on vivre Sibir événement si katinaye est-ce que mamu oyazo sala est vrai ou bien on sala on pour nos sentiments les pâtres fait roi na Congo tout ce que bas sentiment et un musicien moroté na Congo pe en Afrique musicien o aleki les pâtres fait rigola je suis de nuance papa social ni kaboronika moto muto amena ba immeuble tika masu esinda ponga na kufeli po bolumbu yendoki emonana ka bien soki asili so pumbwana nga mutu ah les padres soki asili siko pumbwa yanga pe moteme monani yango sikana yebiso les padres faire rigola de balinga ko batu nyonso tuna ka Afrique baboya ka les padres faire rigola je suis de nuance papa social ni kaboronika moto yambo mutu amena ba immeuble ba yebi po signature mutu wana facilité wanga nango mais conscience mutu ba wanga nango te po leona Congo mutu alongoli batu image ya papa wemba c'est le pâtre faire école je suis de nuance ba yebi mais bon ça va sembler bon JB papa chéri en tout cas merci na papa chéri JB piano moto pamba père nanga omoni niveau na lingaka JB piano na ebité soki bachaka mutema mutu libanda mais JB ango comprendre que ndenge ni ngaya de ba nsamba bande ni lingaka ngai noko nanga zaka chauffeur à JB JB piano émission c'est première fois émission ko nango lelo JB piano noko nanga zaka chauffeur noko ni kiki mwana ya noko nanga ya mwasi komo na Agnès mama ya JB pe ko zaka mama Agnès so noko nanga ya nikiki mwana mwasi ya bota apesa kombo ya Agnès ndoi ya mama ya JB pe na azaka vie mo boye noko nanga ya nokate tsuki pauvre Jolay avenue Loulou numéro 412 hein noko le kibo noko likiki Jolay JB pe na yebi ngana negra ni mwana bande siki ya blague te ya tongo makasi ya 2h45 to na jiba 3h ba 4h maman tout nanga ba question vraiment Nzamba Bandal apparemment la groupe na bino pe kuna na jet set ba problème mes ebele to moni révocation l'autre moko ba publier qui a révocation contre pardon Nzambe poussana contre comment Azaki DG pardon, comment il s'appelle encore Vasco Mabiala, voilà, Vasco Mabiala, l'autre mot car révocation. Moi, que groupe Nabino Jet Set, bozan ba problème bo kangisa batu, mutumo pa autotina ba voice, to moni ba voice morope et il est qui est bon, qui c'est sous film journaliste ba kangisa et ça problème nini yango. To betona masola Vasco. Bon, ce qu'on est si fi yango. Yone mtu yebi singa. Fi yango ne singa de ba onsa mabanda na yebi na nga été. To betona lisola Vasco to zonga mambu ya fi wana mambu ya Vasco lettre ya révocation mambu escroquerie. Moi que groupe ezabo. Bon, alors, après tout ce que Vasco a fait dans le groupe il a fait. Alors pour tes formations Vasco Mabiala azaki chef nanga. Non, que c'est le pas de faire école chez de nuance. Pe azaki vie mo OK nga de ba onsa mabandal. Nando lingi makasi. Pe nando considérer mais ce qu'on marque tout ngai no considérer tala bana poto moninga de bayo ngala za je m'en fous etel ngai te ngai no que ça fait gola ata to liaka no sani moko to la no metu moko so ronfler ce qu'on manquait le pas de faire gola na ko punza yo na ko ni ta na ko simso câble courant mais na volonté na yo te alors pour tes formations Vasco Mabiala ata vie mo boye Azaki chef, non, c'est le pâtre faire égo la chaussure de nuance, mais tant qu'on a volé, on a mouillé, on a ça ni. On a voulu misangate. Et comme on a des bailleurs, on les ici, on commence à déborder, à des bailleurs, pour te pour la faire égo là, non. Ngai no que ça fait égo là, non, considérer les pâtres faire égo la chaussure de nuance. Parce que oui, Azaki chef, mais tant les pâtres faire égo là, à l'ongolio, ma bengalo, non, que c'est pour. Ou à nos volés. Nabi volé, mais volés. On prend. Mais tant que vous avez chef, n'a qu'à se orchestre, les pas de faire égo la Jésus de Nias. Mais oui, bah trop. Oui, bah trop. Les pas de faire égo la remarqué, mais aux a volé, oui, bah trop. Les pas de faire égo la Bible. La Nion sauf Vasco Azala, le pas de remarquer que Aza voleur.
soko moni mutu abeti libaku na nzela ko juger de aventurer arose na pe soit asana irresponsable soit akoki pe kozala irresponsable mais na kozala irresponsable na kozala responsable ça deux choses différents et ça ndiye pongal bagana lisese soko moni mutu asali gaz na misu ya batu ko juger ka mabete tangu bo sala yo opération aux imposa nini lelo to benga gaz soki mutu asali gaz na misu ya batu benga poli pour asali gaz na misu ya batu pecho za fansiri batu afandi boya asali gaz na misu ya biso mais tangu bo sala ye porter opération aux imposa nini aux imposa gaz vaso mabela aza parent aza responsable aza qui vie moko boye chef moko boye le padre frère Ego la Jessie de Niance avant de ligner ma casse le padre frère Ego la considéré mettons le padre frère Ego la a dégoûté a bailler yo ça peine en français casserole ça peine en français casserole et un gars doit mettre à kicker tu bien en français casserole pam pam on réagir ma bé ngai no orchestre le padre frère Ego la ata osa chef nanga ata osa musicien to liara na yo to sekato sur la mais celui qui a le padre fait rôle à pesca news, à pesca rapport, à pesca message, à s'appelle en français à détruire l'aromatique liberation vivre et subir des événements sur scène, à pesca ligne de concéral parce que ça s'appelle en français expression faciale, corporelle, déplacement scénique, éviter ses franchement, à classer dans les bons. Non réagis moi ben. De toute façon la chef nanga. Aux acquis chef le padre fait régulation considéré mais tant on se va bêtise et belé na kasi en tout cas DG Polo na Fukami en tout cas moko sinangai DG Polo moi na bandali ya tongo moko sinangai Blaise Polo DG Polo moi na bandali ya tongo en tout cas vie moko boye ça na musela kitoko. Pour le padre faire Ego la Jessie de Niance, le padre faire Ego la a payé chance, a payé confiance, le padre faire Ego la malgré tout payé chance, on comprend que na payé chance mais mamouyo ça la paix, ça la mamouyo ça bon et ce monde na misu ya batu. Ce qu'on est singa na par nanga de bayon samba bandel aigle transparent, lumière bana basi dans le bandel sinine. DG Polo, merci. Na musala oyo sala no kese il y a le padre faire Ego la Jessie de Niance musala kitoko mais tous les concerts à faire Ego là et ratété pour la grâce il y a DG Polo malgré tous les padres faire Ego là allez muto makamu mais tu m'as payé DG Polo confiance na chance pe amoni et les gars une percité amoni musala et ça dans les bons c'est que DG Polo place au vandi ceux qui autant l'émission au état qui petit na yo ya bandal à Debayor. Un petit frère batu ya Tipi Gérald. DG Polo lelo azali bien et bon Gloyo lang ozaki pas attaché de presse na bino. Lelo Gloyo lang mo te keza pour mes na kati ya DG Polo lelo Gloyo lang pe a romi koleka a komi koleka zo cracher trop sur faire Ego là le padre oh ba respecter mais apparemment le respect ça repose réciproque pardon mon dirait faire Ego là emoratique arababulo musoué c'est passé na groupe na e. Te omoni ndeko nanga mosi mokile za mabe. Mokila batu ya nzambe za nango bien. Mais batu batana kasa mokili ba mabe ngai na pesa batu ka conseil na vie ko considérer mutu na vie le kimbongo et cela mutu so pesa pe $200 $300 $400 ma considérer oté mais mutu ka bloka 500 francs au considérer le rende to masanga ba ale BCBG mutu simbi caméra ale BCBG mutu simbi caméra masanga dolanga le côté glolanga c'est le côté glolangi azana salité Glolangi, aza sola munoko. Glolangi, avant de pas na bango, tu avant de pas batu. Bago bengane batana. Pas na ya fouté là. Te avant na chéete. Au glolangi le route. Glolangi tina ko sa batu. OK na fouté na GB, na fouté na ma campagne. Glolangi ta salité, ne singaya de bayo. Banda na sala relation na glolangi. Na yebeka na deux caleçons. Il y a bleu et rouge. Mais que ça li bossa caméra mambolo ba. Oh mais na ça sérieux. Oh. Tout monde on ndeni de caleçon. Oh, alobi mananga. Nga glolangi alobi mananga. Loba awangana. Mais malgré tout. Mutana bi mala président na yob manos. Té. Na bisu atala. Le padre frère Ego la Jessie de Niance, papa social ni kaboronika ata basi basili dans monde na sérieux.
le pâtre Ferrego là a coquille comme on a gloire langue plus jamais jusqu'à la mort. On m'a dit sali ba voice azolo banaba hein bilo muso en tout cas excusez-nous hein c'est pas moi c'est par rapport à maramunyo so ebimi na kapo ezali internet ezo bimisa makamuye moko pas ala ki audio alors par rapport tina ba intimité ya le padre. Si on m'a dit bilo sur ne comprendre makamute eza na fille mususu le pâtre Ferrego la pesi chance à ça na le pâtre mais mamu olinga sala olinga ala to mokilike ya za danger mais danger te Glolang ya le gros là papier à Paris foot pour na beta croiser na beti anormal handicap na kati c'est que ngana autre vena inaperçu non PCT Glolang ya le côté Glolang yo moninga nesinga adebayo ngana masana ete ngana camarade ya Glolang ite nga na camarade ya Glolang ite pe Glolang ne pas de faire gros là ça responsable s'il vous plaît. Ferrego la responsable. Ferrego la personne qui a chance pour ça naïe. Mais tant qu'on dit qu'on déconne. On dit on l'accepte pas tout qui est. Yo ça danger. Glolang a ça le côté. Glolang est-ce que bon apoto est-ce que bota ka santé naïe. Ange fimo bo indige azara na maladie. Indiga azara na sida. Indiga abela ka Glolang. Indiga abela ka hernie. Indiga sana hémorroïde. Indiga abela ka sinusite. Indiga abela ka myome. Ndiga belaka loprade, ndiga belaka sopis, ndiga ça le plat plié, ndiga ça détorturé. Glolang alingano le boga no yemoko. Mambozo lobe sozo yeba. Na oh, na ça sérieux. Mamona loba na langue eti na ça sérieux. Est-ce que bien Glolang alinga Glolang yemoko alinga mibali yemoko. Pour Gloya ataka mongo na nje pour mbali abukai. Ngana ko dobe Glolang ite ngana ko dobe te pe ko dobe ko dobe na montage ko katongo te bo sikango ngana ko siba Glolang ite na ko sibete a salité le biaza ki mosi na oti ma azara mosi na ngamena no siseye me ko niata nde no sangote ko niata no sangote malamu kuna bete na nga savon ki na dobe Glolang ai lokote ko mona ka Glolang bowe Glolang azana nzoto ya bana 22 ans mais quand il y a 48 ans, 46 ans, tant on y a nos sopis, non sans côté. Ferrego là, à patron moboé, à se respecter. Alinga watu mingi. Glolang malgré tout, à fille moboé, Ferrego la petite chance, à la permettre de pas de Ferrego là. Mais tant on alinga débordé. Alinga ima mais malgré tout alinga a débordé ima a bosana a débordé ma bandale porté par la Ferrego là on va venir mboa chien caniche en anglais brindroche nagi portugais patron mbamo no sawana mais ceux qui m'a Ferrego là na Glolang ceux qui lokuta mais faire alinga luka kanisete pour ba voice moko surkile que ba lukisa Glolang ba kanisa que le padre Ferrego là a lukisa Gloya te Gloya le côté Glolang il n'est pas de faire par rapport à pour tout ce sentiment faire la rôle que ça a été koyoka beko nako mona likambu nako juger likambu ça clair ça vérité na mission bato ça trois choses différentes est-ce que bien on lelo ndenga no sonné mission boy pour faire gola quand ça gloriser le côté oui bi et le côté ngana finga muto ale ki gloire na gaz koko Malian tombo. Ah? Mais papa na mukula mutungu ba pala na mo fleri za yete. Papa na mukula fa na mo fleri nda wa fa na za yete. Na papa ni zobeta ici. Ah? Ko. En tout cas, comprenez que Zanzamba Banda les boss Willy Kinyangi, motema ya mani kola. La salité. Tala nde ona masi. Omoni gloya. Gloya za salité makasi. Gloya soki omoni gloya lingi mobali seke gloya nda kabela moi. Omoni gloya soki lingi mobali seke yende akabela mobali wana mbo mobali wana abukaye acha à l'aise apese valer na biso batu. Si kota ngaya de bonza mabandali non mérité ko sana gloya te. Bon est-ce que mobali wana ozana mérité ko sana gloya? Pour biso mibali to ça ba complexité to ape ba fansire. Na roya pa na yo me na bolingwa solo te na monika nzoto no après na tiki na ngayo na dégoûté ka yo na monika système ba mona lâcher yango po dégoûté otika na buka e malebele nga gloya o monika gloya
nalala gloya na ba terrasse nalala gloya na ba tine nalala gloya na ba kusu nakoma sina niveau nalala gloya na Saint-Jean pa kapita pe otala biso wana bete so gloya olangi to gloya nini olangi gloya olangi anan gloya na bibia gloya olangi anan faire masanete faire gros là ça parent faire gros là ça responsable confiance on faire gros là non ça pas gros langue mais ce qu'on fait gros là à dégoûter ce qu'on moni mabenga na monaka faire gros là alinga batu makasi mais efute ka mabe isa mabe na visa ba déception gros ya pe mabe bo siko ken pia na kasi po gros ya pe mabe bo ken pia na pe ngaya de bayo to no finga ken pia na kotangela nga batu musute to no finga kutu mwana mwasi pour mwana mwasi akoki ko sentu tunanje pour ngaya de bayon sa mabania ki musika parce mwana mobali le rola neti keni piana ano munoko solo keni piana anata ano kalesonte keni piana ano musutu keni piana avant de pas na bango keni piana avant de 0 mètre na ya makelele keni piana badindaka tine elanga Moule ebe tate menelanga ba odinda déjà. Teni piana, olia place olia mais olia na volonté na été s'appelle en français humilité, humilité. Banzinzi bangungi ba pese ba oyenga inga ba sala lipate équipe se rend dans les coupes. Tala, faire gros la l'équipe bango tout. Pe ba yebi. Pe mission kana osano lelo. Lelo ata mwana wana munoko solo glo la kangisinga ana place okinanga te. C'est quoi ebi ko kangisa bambolo beza lokuta. Oh, glolangi okangisa ngai na famille na bango. Ana ninde ko ya Croix Rouge. Ana ninde ko ya mécanicien. Ana ninde ko ya Ahmed Sali. Ana ninde ko colonel. Ana di colonel. Ah ya kicker. Ya kicker bien ya va joueur va bouchon Bouskil. Tala. Fait rouler grand chanteur. Ngaya de bayo na koti na orchestre fait ego la 2 fois. Généque ali boso, ya jama boko li chocho na Yesu na oyo. Allez de mais clip a faire ego la bota ngo yango boso ba aveugle o boso ba sourd miwe, bona manque de visibilité, bona manque de concevoir, mais bona manque de vision. Samba bad. Desa. Oh, Yacha Maboko. Ah, le padre Ferregola, Roumela. Ferregola. Merci Nafukami. Ah, le padre Ferregola. Oza père nanga. Ngaya de bayon sama bandal. Na obundilo makasi. Mais confiance on a pesa rayo. Pesa ngango menanenge ya solo. Kosa on pour ba sentiment pour no risquer vie nanga pour na yo. On a peur. Mais Roumela. Tant on a le padre Ferregola Jésus de Niance. Ozomo lo wane tiba. Si la aigle jaune, moi si ya pembe, moi si les padres faire gros je suis de Nias. Niveau na lingaka moi ça faire parler. Ceux qui n'auront nanga zaka pape na catholique. Nanga na senga basala si la aigle jaune permutation. Ba longoli pene ki kwa Mama Maria. Ba c'est si la aigle jaune. Pour azan cher moi si mon boye. Arume la kaka. Arume la si la aigle jaune rume la za mère nanga vraiment n'importe quoi ma casse na cœur. Moi c'est le padre Ferrero là Jésus de Niance oyebi hein mais le padre Ferrero là ayebi ngana bandé singi mto boya de basate yo boya mal à l'aise à bandade pe nan ya fali pour pas mal à l'aise à bandade ah mal à l'aise à fali à bandade mal à l'aise et boya yosi ya nani ya fali pour pati ah ton signe Fanny. Il y a ton signe Fanny. En fait, c'est mal à l'aise, il fallait pour pas. Na fini est trop. Mais bon, il y a le bakaka. 3 millions de vies. 3 millions de vies dans mon 1 mois, 3 millions. Dans signe Fanny, il y a ce babafi. Ce que le padre Ferrero la Jésus de Nias a payé à bafité. On comprend. Tantini Fanny a son barabafi. Sur le padre Ferrero la Jésus de Nias a son barabafi. Au moins il est au Congo. Moutou à Longoli Batou image ya papa oui en Afrique. C'est le padre Ferrero la Jésus de Nias Nika Boronika
papa social mutu ayambo mutu amela ba immeuble au moins on a Congo toi tu as sentiment na Congo ba musicien ba yembaka danger baza au moins na Congo masalangai ale BCBG mutu simbi caméra mamono ba yebi na Congo ba musicien ba yembaka danger baza mais c'est un musicien motel qui fait ego na Afrique ça ate pour na yo netina ni ocha ndeti nani te na chroniqueuse mais mise basé belé fali pour pazali Robin azali maestro azali ndeti muto otanga ndeti kombo soki soit disant mwana wana Robin ana kunki na mukongo na yana kunki na mukongo Robin ana kunki na mukongo ano sali garçon ana le roté Robino ah Robino abeta no musique mo boye kaya ba générique na rumba mboate meniaou ade babi que so faire rigoler tiki on a un problème sérieux nandeni par rapport à ba popo nyo so tenir ya ba tunyo so finga ngai suba kangi ngai no bimananga ngai relation na ngeza faire été pe émission no sala oyo no se ngote kapo le so ba kangi singa faire rigoler bimisa ngai non émission on s'est dans na kusité na vrai non répondre té non répondre on par rapport à la question oyo tout nanga on a ça clair non expliquer ba tout na linga mta finga faire rigola té na vie qu'on considérer mutu le kimbongo et ça mutu peut 200 $, ou bien 100 $, moi considérer té mais mutu ka bloquer 500 francs on considérer faire rigola linga nga abisanga na clip na 2 fois ya liboso ya jama boko lichocho ya mibale ale bana mapa kaka boye ale des tala faire kola za ba en Afrique faire kola ayemba franc congolais oh tantini fani ayemba te tantini fani o sana pona maya makele avocat to pc 200 francs webi tant faire kola abani musique tant le patre faire kola ayemba déjà na Congo Tantini Fanny o sa na pont na même akele. Pesi le lo Tantini Fanny ba dinda tini elanga. Mule be tante men elanga ba odinda. Ba musicien Tantini Fanny ba sa ba salité moko. On beta li solo ya nani ya fali pour patonde na comprendre. Nabi ya nani? On beta li solo ya nani? Tantini Fanny on beta so na beta so ya fali pour pato ya Tantini. Nabi no beta li solo ya muto otanga te. No beta li solo ya Tantini Fanny. Nabiya muto otanga komoti ya Tantini Fanny. Est-ce que obiongo totika ba sentiment na 5e génération ba musicien héritier ba l'équipe ba musicien Tantini Fanny n'a pas prêt ba musicien Fabricas ba l'équipe ba musicien Tantini Fanny n'a pas prêt Tantini Fanny yemo ka benga ba complexé mais véritable complexé ça donc yemo ça donc complexé Tantini Fanny yé awe la photo sur quelle photo atamoni poukou ya photo pam photo amoni PC ya poto pam photo amoni Shell ya poto pam photo sur le padre faire gros la je suis de nuance yango soki o se rappeler bien émission oh ah Karine Mokonzi soldat arumela ba finio surtout à sa émission ena moi si o aleki Karine Mokonzi azate bokomi suna he te na nga mabete neti yo wa moi si to makaso ebi neti yo oza frère chéri pe oza soldat au monde arabien mais na nga par rapport pe conseil ça yo mamona loba obi bien Karine Mokonzi ali kolo mais yo posa danger Boss Willy Kinyangi motema ya Nicole Kinyangi balobi Willy Lumina frappe encore motema ya Mabibi adeba tokomi pe na suka tokomi pe na suka tete ndayo maboko bank tete ndayo maboko bank adeba tokomi na suka mamba mbote na baba lingaka yo esa ma bien ouais en tout cas ba mbote yanga no pesa batutu balingaka nga de bayonsa mabandali aigle transparent limera ba basi na pesi mbote na ngai po programme mouvement hein na pesi mbote na ngai po ya mundos directeur Willy Moucheni Koda Mboka patron dada an hôtel garçon viré ka awa ya mundos directeur ya Willy Moucheni Koda patron ou le millionnaire mutambongo atongo na pesi mbote na ngai po ya jibela bato théâtre Fiston Baptiste Nzuki mobala pembe na bosa ete masalanga iwata maloba soda maloba yango wata maloba des bonnes guérisons à toi des bonnes guérisons à toi malgré tout famille entourage eza bato famille na bino
et ça batu ya ba acteur ya figure de ça ba artiste figure de ça pour to eba na kabilongi mais 4 minutes moi to eba na ezate mezaka mayele conseil no pesa oka mi ba oyo ça mi oza soda na pesi moti na ngai pa ya grand frère na nga propre tipi Chiral mutotiki na nga libele na pesi moti na ngai pa ya Ginola soso pembe hein na pesi moti na ngai pa ya Ginola soso pembe na pesi moti na ngai pa ya Mama Lina Malembe moi si ya maître Masiona kati ya Paris moti na ngai na pesi pa ya Ale BCBG mutasimi caméra masala ngai international Mouna Mondonge Bodi Enzoto tout ça on a bien en français le parapluie Mouna Mondonge batutu balinga de bayo numéro na ngezali 89 083 plus 243 089 25 89 083 Djoko Nanga na olukate na olukango rappelez nga pesi ah plafond na pesi Djoko na pesi mote pas Djoko Nanga plafond beau garçon to prier na bi ma marié du micro à prière qui m'a ya rané souté mais nzambo a consoler programme mouvement pesita programme mouvement na pesi le padre frère Ego la Jésus de Nias to répéter chaque mardi na chaque jeudi na 1 et 3 pour répéter ça vendredi et le mois vendredi et comment chaque jeudi na chaque mardi na 1 et 3 to ça qui na concert dimanche le 26 na poulet mayo na ville na sima Alda concert ça qui to makasi to mona ki le rôle ba honorable Patrick Mouya sala ki wana kabeli nga $200 même le na piaka ville nga kutse belé masanga na melaki joua concert à faire so na chez moi 6e na bota barman na meli trop na pesi moti na ba tutu linga nga de ba ba bandal moi si kitoko marié tout na linga par rapport Priscilla Igwe moi si ya mukuse moi si kitoko Priscilla Igwe ton homme na maman no mona image ya grande sœur na Baleine d'Afrique Laetitia Igwe Baleine d'Afrique babi mo so pesa raposa pardon mo so pesa raposa moi si ya romela ba mai moi si pesa raposa Baleine Igwe papa wata maloba bonne guérison papa wata maloba bonne guérison soda en tout cas na bato na boaki te na linga bino makasi émission on a sali lelo soki na lobi mabe bolimbi sanga mais soki bien lobi bien bon encourager nga mais et le reste nga pasi po na zape na matanga madame nanga kufaki madame oyo ya mwasi nanga te mais madame moi teng sanga na mamé na 6e primaire na kufaki mais merci beaucoup Adé Banzamba Bandal, merci à toi Alain de BCBG, Babi qui est derrière la caméra. En tout cas, merci mon ami, merci mon frère, merci à toi Odette Télé Saboté plus l'argent Babi mon atu sa tangos, merci Nayope, Nazomo na salon merci Mangala et pas ya Jackson Mangala, sans oublier Nadine Matondo, Leki ya maman Carole na Suède, sans oublier maman Mawete Pedro Balobi, ba maman Leki donc maman Mawete Pedro ya yo yangwana tete nda ya beaucoup tena maboko banque boss Willy Kinyangi moté maman Nicole Kinyangi beba bosso bakaba mbongo ya solo ba on Alexa ba West Union pendant que za mbongo ba jeter mbongo ya solo na bosanité mon conseiller personnel et mon conseiller privé Jean-Claude Ekoli moté ma préférée na mesana mi ngobomba po bino bozalaka ko azalaka pe yanga faida kachi maman cc Melissa Kapinga madame Ozebo Kata mon ami privé mon apoto ya solo Emmanuel Zidini Kosibile le prêtre na kati ya Londres ya yo yango wana maman maman ya Alison on a Londres, maman Abbé, maman ya Alison on a Londres, sans oublier Yannick Kalenga. Kokoloko, Yannick Kalenga Kokoloko, bah bon séjour na pekuna na Chine, na repé son mbote te, pour zara mona mabe na repé son mbote te, mais pour la ligne roka mingi on a repé son mbote de dire enfant gâté au bout filmer ngai, de dire enfant gâté, Guy c'est Makala bel homme, Guy c'est Makala bel homme.
bel homme, babi pire V petit naé. Je vous aime beaucoup, nalingi bino mingi. Pire V petit naé de dire enfant gâté, babi téléphone des athées. Yanga zo mona na té, mon téléphone mona té. Je vous aime beaucoup, mon devoir c'est de vous servir dans la zaki on a bien kibino à débailleurs on zamba bandai pour me expliquer donc vous comprendre que les propos tenus par l'invité en tout cas ne me concernent pas. Hein et talinga ité na linga bino mingi, musa na ngezara ko saela donc ko sala rapona bino ko servir bino. Raphaël Walukonka mon président, Bella Dinga la patron à maman Ngouli, maman sociale, merci pour l'opportunité. En tout cas, je vous aime beaucoup na linga bino mingi. Alain de BCBG, na linga rayo na Tina. Aussi la Hugues Takinga de la presse à linga bino makasi. Je vous aime, bisous, bye.